Lisoto kobete la lelo esalami bongo na Kinshasa tozali kobandela ngo les morts ne sont pas morts tant musu bazonga kapoya kosunga biso papa oyo babotama 2 ye kaka na ser na ye akufa atikela ki bana mibale asalaka nyonso tout pona bana wana kasi rentrée scolaire oyo epesi mbutu à comprendre te leki na ye oyo akufa aye kopesa ye mbongo po asala rentrée scolaire ya bana na ye na ya bana musu pe akoma na stabilité na vie ya makambo ezali kosalama esale mbongo na Kinshasa yango lisoto kobetela yo lelo vague ya ba coup d'état oyo ezali kosalama bandeko ebele bazali kokamwa kasi bokamwa ngo te ntango alobaka ya de vrais prophètes prophétie ya so epesamaka tondimaka air moko TB Joshua a pesaka prophétie oya to kozong sula yo potala yango alobaka yango boyebisa ba président africain boyebisa ba président monde que révolution ezali koya ezali ko salama boko mona révolution na ba pays mingi Afrique et ko salama po ba mikolo bali ko tika misala te bana mike ba ko ba chômeur boko mona révolution ndenge o salama TB Joshua alobaka yango déjà. Tell your president all over the world, I'm talking to the whole world, I'm seeing a revolution. I repeat again, I'm seeing what? A revolution. Eventually, it will become so big that it cannot be stopped. This I see happen. It will move from one country to another. Pasi papa toke na Goma et pas wapi plus de 20 Congolais ba kufi lors ya manifestation oyo contre Monesco batu balingi Monesco na mboka na bango te mais bale ko insister pour na nini ba ko manifester na Monesco ba tirer bango à bout portant plus de 20 Congolais ba kufi et pesi pasi ya musakana te ndeko aleli qui vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes 20 civils ici à Goma, tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est au Congo depuis plus de 22 ans, n'a rien fait, même pas maîtriser un seul groupe armé. La MONUSCO qui a failli à sa mission, elle est aujourd'hui protégée au détriment de sa population. Notre pays est géré aussi par les Rwandais. Et du fait que nous luttons contre les Rwandais, vous voyez que nous sommes bloqués. Et on nous fabrique des histoires. Il y a le Kuta, Bamakambo et Belé. C'est parce que toute personne qui s'en prend aux Rwandais, il est bien que Nambo Cannabis il est déjà mal vu. J'ai aimé la nuance au Salobi, notre pays est géré aussi par des Rwandais. Il y a des Congolais au Bazo géré Mboka, mais il y a aussi les infiltrés Rwandais. Pas les infiltrés. Un infiltré, enfin. Nous avons utilisé le terme Moko, où il y a des techniques dans le domaine de renseignement. Puisque un infiltré, ce qui a infiltré moto, na lobby net loko la sonzo soka côté lio, yo koyeba ki sonzo à côté lio. C'est ça l'infiltration. Okay. Mais ceux qui déjà sont découvrir que sonzo yoyo, est-ce qu'Azali sont infiltrés? C'est ça la question. Est-ce qu'on a découvert qu'il y a les Rwandais? Vous voyez, il y a des Rwandais ici. Peut-être batatonnement peut-être. Ceux qui ont dit qu'un tel, il est Rwandais. Il occupe telle fonction, il occupe tel poste. Puis au côté cahier, il évolue. Il n'est plus infiltré. Veut dire, vous êtes aussi complice. Tokene na Congo central précisément na Kisantu et pas wapi ndeko Olivier Mutuka ya police jeep et tout et balola liboko de bomona na somo pona kotala ya image so ko tindela yango kasi tilelo boye ba ko sunga ete mutu a osenga na aide azoko yate awa na mission le to ko benga bongo na Congo central boyo ka intervention ndeko wana ba tout pona nini pourquoi c'est liboko na etika ndeko wana tana difficulté pona aller sa famille na ye yango to ko songela ngaka na émission ya lelo bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole, dans le village, elle est sur les caméras, dans le Baole Lisa. Lokole, Mokonzambo gana meeting ya Koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise union sopé Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga.
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyoso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme Oyo radio lokole masolo et pa wa pito beta ka masolo ya communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek lelo to ko betela li solo Oyo comment est-ce que sœur ay ko pesa ndeko na ye mbongo ya asala rentrée scolaire pour na bana na ye pe na bana ya ndeko na ye pimbongo abanda business ya ye moko makambo wale sala makaya ya tango ko la muka esi ekomi kasi nanto komi kuna te yambo toko makuna yambo peut-être de faire pas sommaire auto pesibino wane ya kitoko ya makasi boye tika tokutana après Oyo. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci.
Merci à toi, Michael Josh, sponsor Nabiso officiel, qui continue à nous faire confiance. Et merci à Michael Josh. Cela nous va droit au cœur. Bozomo na ba coupe au ba design auto lati oyo ezali Michael Josh ya zomona. Donc Michael Josh azawan la ezali griffe ya mwana mboka ya esengoko ceux qui prennent au côté na cité au petit commande il y a n'importe quel article vous a très bien montre ezali ba chemise ba perpète ba soulier sur ya Michael Josh au petit yango pour na continuer ko soutenir émission au pour solide au na site to somba Michael Josh a continuer ko taba moyen pour na émission oyo ekende liboso. Yaya bakambo ya coup d'état oyo batebe bali ko kamwa yango kasi biso to fina ka dans le passé ata biso balinga ko fina te biso to fina ka dans le passé ko sala ba archive to monique prophète TB Joshua oyo atika biso pe balakala Nigeria wana alobaka yango déjà azoko mona révolution en Afrique azoko mona révolution pour une révolution au niveau politique parce que ba papa oyo ba banda politique kala mikolo yo sala politique na Mobutu na musée na ba Kasavubu boye na ba Joseph Kabila boza tisiko na boza ko longwate na Cameroun ndenge mo kapebe ndenge moko alors ba jeune na armée ba se révolter tala ba to bosa ba coup d'état ba ta ba jeune parce que révolution sala ba yala comme oyo nzamba si ya ba parce que prophétie et la annonce ya ba comme oyo ko ya zali ka accomplissement ya prophétie oyo nzamba sala ki au travers TB Joshua landa yango. Tell your president all over the world. I'm talking to the whole world. I'm seeing a revolution. I repeat again. I'm seeing what? A revolution. Eventually, it will become so big that it cannot be stopped. This I see happen. It will move from one country to another. This is because 90% of youth believe that it is by becoming political thugs that they could be successful. Take note, because those in the political office do not want to retire in politics and become statesman. You know the reason why the youth turn to thugs? People in power in political offices, they are not ready to retire. And retire and become statesman. Nobody is ready. And the youth, they are jobless. They are supposed to be included in the system. Because when the people up there are not retired, there is no offices for youth, new people, new intake. Tell your president, tell your leaders, tell your prime minister all over the world, revolution is coming. Makambi ya Monesco la population ça fait couler beaucoup d'encre banayi na Kinshasa na Goma na Est ya mboka na biso. Monesco mission na ye ezala kanino juste bango bandima ke ba fel na mission na bango ba kokate simba te parce que ba ya kimi ezalité plutôt mona bakambo ebele ko ba diamant ba or ba minerai na biso bandeko ya Monesco na kati kuna to mona bakambo ebele bali ko kendete. Toyebi que Joseph Kabila président ya Kalakano rendre hommage alinga ko benga na bango mais tangu mwana mboka fait cha tsiki da koti on dirait a benga le bango te ba prolonger mais bande ko est oyo ba na terrain ba bi il faut absolument rien. Alors ils ont manifesté manifestation na bandeko ça a causé des morts, plus de 20 morts civils. Il paraît on les a tirés à bout portant un peu si pas si à consacraté l'état zaliou a porté le bakamo. Est-ce que ba ko kini bango ko parce que moi ça me cœur. Boye ko sunga batu to yebite mission zanini bo mettre ramassa cité mais bozo ko kate pona nini bali ko songa te. La plus grande mission il y a UN, il y a Nations Unies na Congo. Moussa basala ranine parce que guerre ça persiste 20 ans mais ba ça le remonter. Alors population manifester ba tirer bango à bout portant. Ndeko oyo aleli. Na yo ba boye. Tangu ya Joseph ezalaki ono Joseph a bomo dans est est-ce que Joseph a dit mundu ga ko tirer mais sika we tangu ya Félix nani a bomo batu boy nani a bomo batu ndeko oyo aleli qui vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes 20 civils ici à Goma tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est au Congo depuis plus de 22 ans n'a rien fait, même pas maîtriser un seul groupe armé. La MONUSCO qui a failli à sa mission, elle est aujourd'hui protégée au détriment de sa population. Comment comprendre que tout un président peut envoyer sa force spéciale au lieu d'aller protéger sa population, mais plutôt de tirer dessus? C'est anormal.
Et quand nous nous demandons comment est-ce que, sous l'état de siège, ces gens-là, les Wazalendou, ont été acceptés par les gouverneurs militaires, le Fénéa Constandima. Comment est-ce que ces gens-là ont installé leur radio en ville de Goma? Ils ont reçu tous les documents possibles. Ils ont manifesté depuis longtemps, ce n'est pas la première fois. Ils ont manifesté le 30 juin dans la ville de Goma. Ils ont été autorisés par les autorités provinciales. Ils ont manifesté le dimanche dernier et ils ont fait même le sacrifice d'une vache sous les yeux de toute la population de Goma. Aujourd'hui, parce qu'ils commencent à toucher sur les intérêts de M. Félix, c'est comme ça que maintenant, ils deviennent des rebelles alors qu'ils sont non armés. Ce sont les jeunes, ce sont les enfants de Goma, ils ne sont pas étrangers. Ils n'avaient aucune arme, leur église a été incendiée, leur radio a été pillée. Les jeunes passants ont été assassinés, tirés à bout portant. Et donc, c'est la démocratie que nous sommes en train de détruire. Et ça, c'est sous Félix Tshisekedi. Le monde entier doit agir et venir protéger le peuple congolais. Monsieur Félix doit être sanctionné et doit dégager. C'est le moment de le faire partir. Sinon, tous nous allons finir comme la population qui vient d'être massacrée et assassinée aujourd'hui. Tango ya Joseph Kabila Kabange babandaki koloba ke ba Rwandais bazo diriger Kabila donc le côté ba Rwandais ba diriger mboka sika boye mwana ya mboka asui pouvoir nde ba benga kai mwana ya mboka Félix Antoine Tshisekedi sika boye guerre ezo ko continue à est et puis infiltration ezali Moussa Laurent Désiré Kabila lobaka ngo on nous a infiltré jusqu'au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'on appelle infiltration de quoi? Quand on dit on sommes infiltrés, ben infiltré banal basala moana c'est qui t'a moins infiltré, un service secret. Ceux qui vont infiltrer Bino, Mouta se déguiser le col à Bino, Bokoye va été. Mais quand on te détecte, ceux qui vont détecter Mouta infiltré, il n'est plus infiltré. Tout détecter déjà, Rwandais va côté la biso, tina moi les pinières, tina sommet de l'État. Mais puisqu'on les a détectés, donc on a une infraction. Pourquoi vous avez éliminé Bangote? Pourquoi vous avez l'écarté? Il y a un peu suspect. Il y a un de Alobi. Les pays est aussi dirigés par les Rwandais. Oui, c'est vrai que le fils du pays est à la tête, mais c'est aussi dirigé par les Rwandais. D'après analystes politiques, la ligne Hollande, on comprend. Yaya, l'émission est faite à conscience. Est-ce que commis Landa? Alors, tu n'as pas encore terminé. Il faut me poser plutôt la question, mais pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi? C'est parce que notre pays est géré aussi par les Rwandais. Et du fait que nous luttons contre les Rwandais, vous voyez que nous sommes bloqués. Et on nous fabrique des histoires. Il y a le Kouta, Bamakambo et Belé. C'est parce que toute personne qui s'en prend aux Rwandais, il est bien que Nambo Cannabis, il est déjà mal vu. J'ai aimé la nuance au Salobi. Notre pays est géré aussi par des Rwandais. Il y a des Congolais au Bazo géré Mboka, mais il y a aussi les infiltrés Rwandais. Pas les infiltrés. Un infiltré, enfin. Nous qu'on utilise le terme moko, où il y a des techniques dans le domaine et renseignement. Puisque un infiltré, ce qui a infiltré moto, na lobi net loko la sonzo soka côté lio, yo koyeba que sonzo à côté lio. C'est ça l'infiltration. Mais ceux qui déjà sont découvrir que sonzo yoyo, est-ce qu'Azali sont infiltrés? C'est la question. Est-ce qu'on a découvert qu'il y a les Rwandais? Vous voyez, il y a des Rwandais ici. Peut-être batatonnement peut-être. Ceux qui ont dit qu'un tel, il est Rwandais. Il occupe telle fonction, il occupe tel poste. Puis au côté cahier, il évolue. Il n'est plus infiltré. Veut dire, vous êtes aussi complice. Naïe. Puisque un infiltré, bah moi par exemple, infiltré, pénétration, ceci, cela, tout ça. Mais au qui qu'on découvrir Yango, ce qu'on découvrir, c'est-à-dire, au balobakana jargon, il y a renseignement, il est brûlé. Merci. Alors, comment quelqu'un qui est brûlé, mais il évolue. C'est-à-dire, il n'est pas brûlé. Donc, na République démocratique du Congo, précisément na Congo central, na Kisantu, et pas wapi vidéo moko sur la toile, et puis si pas si moi la mobali na kombe ya Olivier, lobo connaissait ya kobalu, que c'est qu'on n'ingana loko la ngombe, loko la musuni ya ngombe, pesinga pasi, et pesinga mutu kosoa balobi, que du puis la police n'est tout à qui est, et n'y a ta qui est, et c'est là qu'il y a l'occasion à Nini, kasi les Kambouté,
police, gouvernement, à tout Moutou. Pourquoi ne pas les prendre en charge? Gouverneur à Congo central, vous savez qu'on a vu vice-gouverneur, député à Congo central, et puis si pas si à Kosaralate, Congo central, on va battre la ramoter, ma mendeko, on va tout y est pour la nini. Là, ça va venir regarder le collègue, ah, bisto qu'on a toujours preuve à l'appui, pièce contre la pièce. Beto na beto Nostradum, J8, Benangami Rogenteka. Dans la dossier na kutana nango, mutuka ya gouvernement et tutanga yango. Et tutanga banakala tisiko. Bazwanga na charge te bazwa sortir zo makati. Na kuna position na gouverneur aya awa na bimela ya mona ngata ko mona me. Na sana opportunité wana te. Na zo zwanga kuna transport ya kotambola, ata ko liana ngai komi pass. Ata bana na nga classe etanga batanga suite. Mais mutuka l'état muté tutanga esalanga boye loboko esalanga boye. Na Saint-Luc, na souffrir na sala boye. Pasi. Comme si l'on a dossier au pas gouverneur di bande. Amonanga, aya ko talanga pe na poste na souffrir na kokate. Comme na l'état et tout ngai talanga mutu loboko ndenge komi. Loboko comme invalide. Alors, tu rejoindre bongo correspondant la biso azali na Congo central na Kisantu et pas ya pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans Ndeko Olivier le bongo na ko bongo neni et le kaki mokoni qu'est-ce déjà au juste bana mboka bote na yo. Allô, bote Ndeko. Voilà, koko se présenter biso kombo na yo et puis expliquer biso situation Ndeko na biso Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bongo baloki bongo pona nini? Et ça qui est au juste. Bon, ngai comme on a M. Flore Bikembo, on a venu dans Kisantu, la Congo centrale. Oui. Naza coordonnateur, il y a chaîne Moroka, il y a Internet, il y a YouTube, et Kisantu Congo centrale TV. De Kowana, a eu Lukabiso, dans 4 Lissongi, parce que depuis tout aillé, le 25 mai 2000 ans, na 19h. Na 2000, donc ça fait 23 ans. Le 25 mai 2000 ans, à 19h, na Kikonka, na Kisantu. Oh là là. Na mutuka la police, alors Ndeko wana, vraiment, ces derniers temps, moi, autos, à thème à rentrée scolaire, à 5 kg sungi à Bana. Parce qu'il y a na Bana 5, na Mwastandaku, et depuis wana, la police, Jeep à la police, et soit ta charge n'a été. Est-ce qu'il y a besoin de chance, il y a encore un gouvernorat, il y a combien de police pour aider Ndeko wana? Quelles sont les démarches que je vous avais déjà entamées? Démarche et ça t'a qui m'a vu que Ndeko Yimoko Yebika Kabiso n'abord na biso même au tamboli au suka peka lanzela alors Ndeko azaka négligé ti le boko on a le boko on ezaki mal opéré le boko lembi comme le cas papier parce que azaki mal occupé bazo qui charge na été ti le lope azaka charge na charge l'état ta mokoté. Donc voilà, il y a les cas qui vont depuis 2020, 3 ans déjà, on Ndeko à mon arrêt les soigner la police, mon côté, il y a mon côté à Kisantu awa à tout aide mon côté. Et c'est pourquoi moi Ndeko binga kinga à tout kinga à senga les soigner avec nga ko les soigner zate il y a nga image on a pendant on a bino bibi oza musika bo mezo na idée pour Ndeko azala mo sauver quoi. Voilà, les camboutés, tu veux que Ndeko ça n'a besoin moi lipa moi kwanga wa les camboutés radio le collé awa ba landa biso ba ça ba te monter malamu déjà beaucoup mon réaction après émission autant que oleka mais pour moi ça 3 ans déjà depuis 2020 lobby bon ba to ki Ndeko na 21h et ça qui a l'occasion en a uta ki wapi mutu ka police ngo ça ko sala ba ne ko de wapi ça qui na mission officielle patrouille ton des aki nini. Bon Ndeko expliquer biso ki azaki na moto na ye alors pour ça alors mutuka la police na fifité c'est dans le rôle comme casse et tout akaye. Oh Ndeko azali wewa asa mutawewa mais il y a à tellement na rien na bango ba chablo na bango et la police na mbango na type la police na mbango wana depuis tout aillé et les cas ils ont ta sointé. Donc ti omoni le mot connaît comme bon zaka nzambe ka lingaki parce que mbeba kata yango. Est-ce que siko ba minga na lobini ndenge zali wana possibilité ya ngesa na niveau ya Congo kuna le boko ale ko songa normal to ndeko fa balibanda mboka. Bon na ndenge na biso awa na za su te ke le boko na ozonga su normal
On a peut-être un chirurgien libanais, orthopédiste libanais, va charge, mais peut-être la Kinshasa, on peut faire ça. Na Kinshasa, on peut remettre le Boko. On a très bien à Kinshasa, il n'y a pas de soucis. Bon, à Kinshasa, on n'a pas de soucis, pas de problème avec l'aide maintenant parce que Moutuka c'est tout taillé et les cas ils ont gâté. Est-ce que Moutuka est tout taillé, immatriculation, il y a la police, on a Bokanga ngote? Avec l'air, on a Boutou 21 heures, non aucun matricule c'est impossible parce que depuis 2020 si le lot accident il y a matriculation donc depuis 2020 pesa na butu mutango zoyer penza pardon mutenga ko matricule za ki penza passe émotion est-ce que yemoko ndeko Olivier to ko zoyer ndenge sigawe pour ça la téléphone té de Olivier te mazana téléphone té bon ils a possible n'okino ko luka ina ndaku na ye pour aller caper une mission il mo pe apesa ba détail mususu oezaki oezalaka mukoko alongwana. Voilà, donc on prend encore rendez-vous le pourquoi dans 18h comme ça ndeko Olivier a expliqué biso yemoko ndenge mahamango les gars puisque de Olivier sur le téléphone telo bandeko partout dans le monde entier en Amérique, en Europe, en Afrique, ba pe mususu hormis Kinshasa, hormis Congo, ba kobenga pour na moi lisungi, ba benga numéro nini? Peut-être son numéro là yo? Numéro et que les Sungés allaient de Olivier par toujours en contact nangai aoyeba. Répétez le numéro en haut. Répétez le numéro en haut. 089. Non, Tchako da Congo plus 243. Ah. 243. 489. 36. 26. 469. Bandela plus 243, 89, 36, 26, 249, 269. Voilà. 469 Nasuka. Voilà, je crois que le message est passé. Voilà, être au mingité pour na pourquoi Tokolinga Yemoko de Olivier a expliqué ce qui peut moi c'est que la awana bana Tokolinga bana pe baloba et moi si pe baloba osala vraiment bien pour na bande ko bana na biso partout dans le monde entier. Pas de problème. Alors les camarades Césali Ozaï la radio Mounel, Ozaï la téléphone Mounel radio le collègue dans le monde entier Hollanda, ce qu'on peut dédicace moto ça dans le monde entier au lobby etc. Ah vraiment merci beaucoup na malobo pesingai vraiment na kosenga kaka na ba Hollanda vraiment si il y aura ce format ya kosunga ndeko ba sungaye parce que c'est vraiment important et parce que ndeko avant pendant 3 ans azasuna moya ko salate il est devenu a commis inapte azuna ko salate et za mala mingi et ba mbote mingi na ndeko Bruno Ndongala depuis Allemagne Maman Florence Mikala na Kinshasa et na bandolo so balandinga la pisa ba mbote makasi. Voilà, merci beaucoup, je crois le message est passé. Autre chose à présent. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Yambo to solo masolo lelo e pesi pasi to banini muninga traye muninga parce que police financière a rendu ngoate brigade financière a rendu ngoate qu'est-ce qui s'est passé nani na funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est bani pesi pasi solo e ko lelisa comment est-ce que mwana mai sapé pour Congo linga sapier commerce dans sala kanango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi masouté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique nema nkambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi a fundi pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona ngona liste na bino ya to beta lisolo o soka zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso na dimemia so ngo contredire kaka ndenge zalaka maintenant communauté ya boto ko wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga bino ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo
winter nge banda comprendre siko na Afrique boye elo nge banda sama nge banda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so bien côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za like yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe ya paya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien ya to kobete la osika bo li solo ozali pena mukuse ezali Moulaïté to benga yango zali témoignage ezali li solo ata témoignage ata li solo mais essentiel kaka yo epenyo et la musa esprit docteur la sabino lobby awa comment est-ce que même révolution côté même l'église ba prêtre ya to négliger makamuso de tala makamuso de la ata niveau église tala ba musulman ba surtout ba musulman ba chrétien catholique ba chrétien orthodoxe ba église de pentecôtiste ba église de réveil to benga ka ba surtout soko moni bango ko mona ka ségrégation ali entre mindele na batu mwindu okoki pas musulman okomona ba imam ya batu mwindu ba traiter différemment na ba imam ya ba mindele OK na ba néo apostolique ba prêtre ya batu mwindu na ba prêtre mindele ba différent église catholique mêmement ya na éviter ba ndikwana qu'il y a Europe boye ça biso parce que biso na Afrique sud awa na na mona ngate ke o Semba Kanja ezawa o Semba Kanja o Saint Anuarite mais so okena mamboka na Sud-Afrique okoka o Saint Alphonse o Sainte Marie Madeleine mère de Jésus o Sainte Marie o Saint Joseph o Saint Kingani biso ba sainte oya bango ya mindele to comme si bango ba sainte na biso sango wana expliqué très bien tant que ça invocation de saint ba sainte auto bengaka yango peut-être pe to so solution te mamboka na Sud-Afrique pour to bengaka ba sainte ko ba vuruzi kimbangu te nde bayembaka Santu Maria osambele la biso Santu wane ce sont des saints batu oyo bakufa ya bango mindele pona to bengaka babakanja te pona to bengaka bavuluzu kimbangu te pona ni peut-être to bengaka mabutu te to bengaka ba croisement clouement te pona nini to bengaka ba musée Laurent Désiré Kabila te pona nini to bengaka Burkinabe onanio Thomas Sankara te pona nini to bengaka ba Kadhafi te pona lita pona Afrique oyo ba santu na biso wana yaya ba chabiso makanisimo na mutu kiza tabou. Alors on doit se réveiller. Vous comprenez? On doit se réveiller. Tout le monde a dit que Sarabino, Kende kwa kufaki, aye kozonga, lobby total se kibino comment est-ce que mundela abi aza mutu, oba mundela na krati, mutema eza na mutu mwindu, a dévoiler secret ka mutu mwindu, pas comme c'est mundele. Yaya, c'est comme une introduction pour nous entendre sur auto total isayo. Batu, to kan tarade ce que mutakufi, akufi yaya, wana eza makanti o bakotsa kabiso ke mutakufi. Batu akufi bakufa raté yaya bazala kana biso. Est-ce que komi, to le on la thèse wana en fait tous ceux qui jugent propos personnels à tenir. On n'oblige pas les gens, tous réfléchir à haute voix, ensemble, Nabino. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Mais pour nous mentionner, tous ceux qui sont morts, avec Ozonga, Salibo et Ponanine. Et ça, Lima. Banane va comme ça, tout le monde a ancêtre Nabiso et Lima. Banane. Bango tong ba utara poto ba aba kuta bikeko ya ba ancêtre Nabiso ba zoa bikeko na ba kenda nango. Ba ko ça ba démon, mais ba ko ba ça la honte lelo. Est-ce que bokomi? Est-ce que bokomi na ko betela kabino l'histoire oyo eleka na Congo Brazzaville na Congo na Gabon bon laka Gabon c'est la stabilité à l'époque. Gabon c'était très bien stabilité wana bazwa ka miko ancêtre ya Congo Brazzaville ba kena na okuna tangu ba maringo abi
ba denise soki to ba comprendre yango entre parenthèses to ba ça ba secret ba top secret to lo ba yango te yango moni mwana ça soki na ko bala kuna mwana Omar Bongo et puis que ba mission ba récupérer mi ko ba ancêtre na bango yango moni stabilité côté la Congo Brazzaville côté comment mbilinga menga na Gabon ouais ça ba comme to lo ba un jour ça ba top secret est-ce que ba komi ndeko mobali oyo babota bango mibale muta pesi ni solo oyo ezali camarade na ye pire ya mwana mwasi me ye moko ta bapesa so ya azali wana moi to la audio wana ezali te to beta le soka pour comprendre papa Fiston babota bango mibale mama na bango akufa papa akufa babota bango mibale ezali ka ye mwana mobali mwana liboso na leki na ya mwasi boyebi ka ndepasaka loki bala basi bon nzamba benga ki avant abota ki bala mibale mwana moko azali na 10 ans mwana mso azali na 5 ans. Et pour cela que tant ya mwasi to leki na mwasi wana mwana mbale ko 5 ans ye akufi ba détail biso te akufa de maladie nini qu'est-ce qui s'est passé to ko ta bula te babika ye akufaki tango akufaki siko ya na ye talaka basaki bango mbale ya na ye passa balaki déjà a jusqu'au bana ya ndeko na ye bakomi bana na ye abandaki kosokipe na bana ya ndeko na ye comme se doit souci wana bana ndeko na nga il faut basala bien na mona kata bana oyo lokola ndeko na ngai famille za muketo botemi kaka mibale ndeko na nga tiki bana il faut bakola bana mi papa wana da ye vaut mieux kutu bana oya ye moko bazanga o baboti me mwana ya ndeko na mbale wana mwasi na mbali moko ya 10 ans moko ya 5 ans bakosa gelo ko moko te abade ko tshaba ngwa lezi ya kosakana te siko musani ndeko abade ko sa mobali ndeko azaki taximen taxi yango pe da kisasa chauffeur taxi na été mutuko ya batu ya mvuama mutuko on pe do kim banga on korokoro na face quoi kimbambala ezali na en bon état te abala sa kitambo magasin akiti ville moko bandal doka ndengo wana siko difficulté ya tangu kaka rentrée scolaire au kaming ta bala ba téléphone les la par-ci par la rentrée scolaire comme to ça ndenini septembre pour la Congo bakanga classe le 2 juillet le 2 juillet biso tembe na foi fiki nana wa manzembo ante nana manzembo ante mama na lingi ko bala somba voile okobala lobby le 2 juillet biso tembe na foi fiki nana manzembo ante to kanga le 2 juillet bafungula na septembre et goza le 8 septembre et goza le 10 le 12 tu vas le faire mon en septembre donc rentrée scolaire siko ndeko na mo bana tikala wana difficulté mutu kongo ba pan moyen te donc a éviter ça rentrée scolaire ndenge nini papa Fiston pour me pesi solo camarade na la camarade à moi na été mes camarades na ye parce que camarade qui moi na ma pesa kapi camarade parce que camarade na ye pe ala mbal na ina bal bakola ensemble camarade ye moko na betel camarade musala bi to benga papa Fiston to yebisa ba to benga ye moko azoyo kabiso est-ce que bokomi ala na butu boye alota leki na ye moi sa kufa tikele bona 10 ans et 5 ans abi ya na moni vraiment ndengo souffrir na bana ozo se tracasser mutu ka pe compliqué mutu ka pe oti ya batu pour la rentrée scolaire siko ça ndenge nini likambute ngala ko dans ko pesa yo mbongo pour la rentrée scolaire o ça la rentrée scolaire ya bana na yo na bana na ngai et puis mbongo msino pesa wana sala tout vraiment aux la stabilité au comme la mutu ko yo moko pona osunga o continuer vie talaka tuzaki biso mbalenga na kenda déjà yo tikala wana oza présent bana bakola ala mukabana tongo ezaki ndoto ninyo ndoto ninga na otio ayebisi pata mwasi na ete ameleka ngingi po mutuka na ye ilala kapa mvuama tongo na pe a cascade ka ba chauffeur taxi de kake azui taxi na ye mutuka na ye abi journée wana donc ezaki malili ebiso ko ndoto bien te do po ndeto la mukabo okola mkazu musubo na mo esengo moko mso la kamoni ndoto ya bena bien te abi ndenga la mokaki ndoto la bena bien te ko lemba abuli pena bien te do boyebi ko bula ki sasa des la ozo tambula ozo client bo mo ko kende rompenga be simbite OK non zona na bombe yolo boy do e simbite regini
kitambo akiti ville boye bandela simbité ah abi ça va na me kala ko sa côté molar akena molar pa bombe ayana ti ville ga boye pos esa ba jendat o taxi express o kutana na bonges mo boye so taxi express so nini amoni ga jeune fille moi télémisa yi ah boni tonton ça va taxi express o kotika na ville ah ça va premier té ça n'est pas bien té à côté et ça va 9h donc 10h moko boye babandi ko ya ba solo da ba ne bna ko solo benate wana nga lobi avant parce que chauffeur azakana a pas ba retrouver kitato la carte benga eza la carte wa benga ngoni o la carte o mona pe o mona ba client na sima wana o mona ba fa na sima sikoyo ya okendet ba okende kaka boye mbala moko fio na sima abengie na kombo na pesa ka exemple yokola fiston abenge ya fiston boni oh boye ke chauffeur na volant ata abaluka ta la tête akotala kana na kitata la wana ya fiston boni oh abenga na kombo na nga boye ndenge nini ata na kitata la wana amoni no te amoni mbutu client ya benga na kombo oh atuni yo ebinga abino ngai leki na yo apesi ekomo na ye ngai leki na yo songolo na esa ki na butuke na ko pesa mbongo pona rentrée scolaire abana ngai o na ye na ko pesa mbongo siko tango atali siko obia siko na kitata la kati wana abona amoni pele longia leki na ya vandi a paniquer abina paniquer ko sakala te aise non kota la sima te kota la nga sima so te na sima o ko l'accident ça na maîtrise et ça lingai les morts ne sont pas morts c'est vrai tala masolo otobeta zo sunga bate beleya masolo otobeta soke salami na famille na binote soke ça liso na yote okomona lokola ba aventure lokola fiction kaka soke salami pa na bino o comprendre masolo za solo ba to bazo mona ka makambo libanda wa ndeko makambo ezali te est-ce que bokomi ya telanga ba j'aime ya ça va j'aime papa fiston a ebisi ngai na ta simate na za na maîtrise na se maîtriser abandi ko beta li solo non ya ne zania ko banga te na outil ya ko salela yo rentrée scolaire ya bana na yo na bana oya ngai zo boko la merci ndengo sala mona ka yo chaque jour na mona ka chaque fois comme o salaka ndengo so ki parla bana oya ngai en tout cas merci nzamba ko pambola yo joa sikoyo enveloppe oyo apesi boy eya azomona ita misi mutafa afana kita simat apesi enveloppe ya kaki tala mbongo ba dollar na ba franc congolais abimbongo oyo sunga bunda nango ekosunga yo okosoma mutuko ya yo moko et puis okobanda kolesa bana komutu ngosonate pona rentrée scolaire bloco leur tout ça dans ta coffre na saili ondengwana o sala wonda ina bali ko sola boni abetelie masolo na bango ta bazaki mwana muke aya yo moyo no sala boye yo bana wali ngolo fumbwa trop enini boye kutu juro matanga na ngolo la mingi en tout cas peut-être nga passe ton na kufaki wana mais na zo mona wona ngolo la ngai souci ko sakanate o bande ko loba otikeli nga bana na ko sala ndenge ni pesa nga makasi na yo kanga parole wana ya ngonga na toujours na yo na pesa ko makasi ya makam otolobaka ba wi ba yo ka biso est-ce que komi est-ce que moi je ne comprends pas nanda lobaka ya pas de rédaction entre les morts et les vivants ce que to manan parce que Bible yango ça croyez sans avoir vie to connaît quoi sans avoir vie ka boy to mona boy on doit discerner ma kamsusu ya ce que ça on nga ya ça inini papa fiston ndeko wana akei do aiki ko lemba bo lembuli kambo amoni wana nani amona yango kutute abaye musale baby donc journée kufelier azuna mbongo na mezaka la courage te azongi mama ka kepa mvoma atiki mutuka ayesi mvoma non
naoki pena bien te lelo nakosala te kataka de tongo 7h ti 10h oyo mwanda mbongo na sali yango ya pesi azongi ndaku avant zonga ndaku abino afungula coffre azwa babiloko oyo ndeko na ndeko a vérifier so ya solo quoi papa Fiston akota fungula coffre betala babiki bakaye basaki bamutu ba uniforme triple donc 3 donc nyonso donc akamwe patron tuniye yo mbongo ebele ozwa pa osomba biloko o habité asomba ngunda mda na tika na magasin de na ko récolter musu pesa ya ngate eza ya bato musu akosika ndengo wana azibile ko wana akana no ndako na ayebisa kutu mwasi na yete akita wana mbala moko akiko luka camarade na ye o apesi solo oyo oh muninga talanga iboye boye kana bete binabi c'est vrai bien makamwa za kanango oh c'est vrai abete la pe mwasi na yete moi je pas comprendre ti lelo abete mwasi na yepete kaka camarade mtayebi camarade abino tobenga pas Fiston to pesa li solo o abia pas de souci pesa li solo les morts ne sont pas morts donc à partir où da gagner pe comme pas abonné moko ya radio localité c'est que bien on a ba chef ya partager ma solo pesa li solo moko boye pala wesa ngolo moko te ko sungande ko moko songolo esika moko pakala est-ce que komi alobi mikolo na komi so na bina mbongo na enveloppe wana soki kaka na zwi donc naosala ndenge nini soki na boule mbongo versement na bendika na enveloppe wana na pesi mbongo ezongi ndeko wana toloba boye asombi mbala moko deketch atiki butu korokoro kimambala homme patron na ye wana asombi deketch engagé mutu moko ye mo akomi na moko na apesi efi wana ndeko na ye yaya toloba nini wakati bande ne papa susa lobaka na mache bajoko loki muso akufi akendaka kuna basalaka kuna pesa monde mususu normal basalaka mbongo wana ko sala ngo ezate yango ka pesa bandeko na bango tala makambo oyo yaya alobaki liso sa mukuse yango to beteli yo moko o tirer les sons oza wapi est-ce que les morts ne sont pas morts siko yo loba nini oya ki wana eza fantôme to eza nani lisolo na biso esuki wana yaya yo bozala lisolo ko pesa benga biso soko zu biso te na ba chaque fois ko bitu musomate tinda audio lisolo na to ko bete yango kaka no to bete yango est-ce que komi c'est que bien merci na Michael Josh sponsor na biso officiel yaya zo ko recommander yo bandeko papa mama mwana partout en Europe na Amérique na États-Unis na Canada Australie Nouvelle-Zélande Afrique partout Angola to commander biloko ya Michael Josh côté na cité et ça va no côté na site au sombi yango online ba ko deliver yo tina ndako na yo so na mo côté na cité benga Michael Josh akopeso la procédure ni au sala polo ba ko deliver ya ba blouson ya boy ba blouson ya boy Michael Josh ba montre ya boy na choite montre na votre émission na nzela ba benga Michael Josh pour ba montre les qui est belé à ko sakana ti ya tana ba forme ensemble boy ensemble te ba top ya boy Michael Josh yaya yo poko za nango soutenir griffe moi na mboka totika ba mapaya okomi Michael Josh ne makambo c'est que bien merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende merci na Claudine Larize Pelende o asala bongo script o tolobaka yemta komaka yango merci na côté lumière ça toujours Miguel Larize Pelende, yena Joseph Larize Pelende, nous sommes tous boyebi déjà nani weba déjà équipe oyo et puis ça ramène le service à malamu. Ils ont la coordination il y a Mamarina Umbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Merci d'avoir la débisso, donc on prochainement dans le numéro monsieur Radio Locolé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon dit que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapena doki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye
bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh d'ailleurs numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bande ko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana o kotigara na site wana donc okota site e ko pesa obo inde bo moni yo zo mona wana comprendre site yango wana o kota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali au sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet zokata na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor po ezali nos sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso wa congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka so ça qui a griffe à mundele ya étranger ne mbango o griffe wana ye soki nini soki songolo parate ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka to na hiver so to na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga ete pona osenga musala et pesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité o comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so takala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango wana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision vous mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga kebele bande comme ça personne commande on a ça na besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et te ka ba prix des gros
Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh a teke la yango, bakoya ko teke la yango, tina ndako isina tona boutique, na adresse au groupe ça. Et c'est gagné na yo osko 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité beaucoup industrielle pour prix à mouki wana batie. Et ça pour na baso mango. So qui osala moyen ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to pour sola ki yango o ko pesa na yo order na yo pesi commande. Il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e ko 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko besoin en Europe, besoin en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botika kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais fait fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi, na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ya ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.